Molana Nzambe eza tellement bénéfique. Yebaka ke eloko nyonso zosala soki Nzamba na kati te so vivre perte ezala pena perte totale po ezonga te. Mais kotambola na Nzambe okoko connaître perte, mais perte wana lola koki travailler nango abombi lo ko provision. Ningina lo baboye. Et komaki Jonas azokatisa na bato ebele bamsu bazaki ba commerçant. Mais ba komi mbongele ki makasi bazwi biloko na bango ba boaki ba marchandise makasi. Jonas lokwa azao ke negoteka te azao ke neka mission. Tema zaki okima zaki ka na mbongo. Abwaka mana mai na mbongo na ye. Mais lokwa intérêt ya voyage na ye zaki na mission de la part du Seigneur. Voilà pourquoi Yesu tango ayena ba disciple na Nouveau Testament. Aba tune ba bito na besoin mbongo to futa impo abi. Ah Jonas a travaillé pour na biso. Mbongo Jonas na mai ko ke perte te. Pierre boke na mai bozo ambisi bo pasula na kati bo kuta mbongo na kati bo futa bempo ndenge moko pona batu mususu bakanzaki ke Yesu ne kulusu tia koti mabele ezaki perte ya makasi nzoka ezaki perte te na Yesu liwa wana ezaki provision nde na sima ya résurrection et ça là que bisonne surtout comme enfant de Dieu pour le que matisa qui Yesu ne kulusu pas que yebisa bon que moi je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui il est permis à tous ceux qui croient en Jésus à go tout à tout la lobby je suis fils de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis fils de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Yo mutozo tambola na Nzambe. Babiloko nyoso lelisa okanisi lokolo perdre tes batami. Pour Bible lobby, je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Même quand les sauterelles avaient dévoré ta joie, ta paix, ta vie financière était détruite par les sauterelles. Mais na Nzambe longo, au vivre la récupération. Que Dieu vous bénisse, c'était la femme Tamar.